eloko ezosala bango babunda kibombanda biso boka tokanga te tala babundi mpo nazwa ye eloko esali bango basona ye kibombanda na ye mobali na ye alukela ye abundaka ntango nyonso eyaya kibombanda yoyoyo kibombanda yoyoyo lala wana pava mama Jésus de nia salela ngobo yoyoyo alela ngobo ya papa melela lelango Midemoni TV bamasaka nde babose baona pesi bango ba 5 ba 5 ba nini boye ba bosser basukaka wana te po na okoma na 10 nde biso tokoma boye yo mo 10 baselo ba confirmer déjà boyo boya ngonde Midemoni TV biso ka bato sukisa yango biso to wana bangolu moko boye omoni te ke après nga na Bercy mutaleka biso asate na génération na biso tanga animateur wale nga na Bercy. Dan Mosengo à la présentation, Gloire Kiamouni à la technique ainsi que Benny Mafuta à la montage de cette émission. C'est votre humble serviteur à la présentation comme toujours. Abonnez-vous massivement sur Mid Télévision car vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, votre humble serviteur reçoit pour vous Général Etumba Kunzardo, un de Paulin de Jet Set et à Ferigo la José de Nuance. Yende Azali, invité principal Nabiso de l'émission en Lélo. Avec lui, nous allons parler de sa carrière, nous allons parler de Ferigo ainsi que des albums qui se préparent. Vous allez na Katia, restaurant au Bazali Kobomisi Labino, Bameloman et Fan de Nuance, la bonne musique. Avec lui, nous allons parler de tout ça. Je vous demande directement de vous abonner massivement. Je tiens déjà à appeler mon invité avec lui, Tobé Tamasoulou Ebele. Bonjour, Konzardo. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Santé bien par la grâce de Dieu. Donc, on a pesi batotu mbote, on a pesi ale mukola mafuta, motema ya nana sesele. On a pesi Freddy Lyonze, Freddy Bokulaka, mon vieux. Donc, batotu balinga etumba. Mbote pe na yo, donc voilà. Merci. Une première question, Isali. Mboka qui na confinement, tout ça qui était d'urgence, on doit répéter des concerts Isali qui était là mon konza mboka déconfiné qui mboka. Impressionné Isali qui et ça les biso bien. Na ndenge mokonzi ya fongoli systématique au lobby ko ezali tango ba muto azobima. Même Bible ezo yebisa biso ke na moto ki na biso nde tokolia soki tozo salate soki tozo salate moyen soki tozo tokate moyen tozo alifuta nango ezali te biso ngai salinga bien tozongeli misala na biso bato batekaka bateka biso pe bato musique et tout ça bato à bureau et tout ça voilà nga sali biso bien. Merci beaucoup, je tiens vraiment à remercier Trésor Tilou, le banquier. Il n'est pas seulement banquier, c'est un banquier riche. La Péchimbot in États-Unis, Bissika Azali, Papa Chiraloba, la taille et l'élégance qui trouble les femmes. Bien dans la Goliath, en France, Azali, on a Péchimbot et Bissika Azali. Nous sommes Bolanda, Kanga, Nakatachon, a Péchimbot, Bino, vraiment, vous s'abonnez massivement car vous ne serez pas d'ici. Votre humble serviteur Dan Mosengo est toujours là, a toujours le souci de vous informer. C'est une première fois qu'on a mis de télévision. Il y a toujours une raison dans la vie, il y avait une raison, il y a deux parts, il y a une raison vraiment à retourner à Kenya. Alors, ok, tout le monde, après tout le monde, il y a une raison principale, il y a retour à Kenya. Raison à retour, Nangaï, Ezali, Natalagi, vie artistique, Nangaï, Mondigé, Zokende, la moi, Mbilinga. Le roi papa n'a pas envie, donc. Ezalaki nga histoire na ngezali le roi mono asengai bomengo akendaki enfant prodigue prodige donc ce qu'on a talaki que père na tout père ngai na chaka talent na bakri et tout ça te na raisonner na boyi na zwa
paix à son âme, il y a vie artistique. Donc, c'est le rip. C'est la rip. Dans on pas perdre pour perdre ça déjà. Donc, Azana tout, il y a quand na talent, na chawana, le roi paye Zalara déjà. Donc, on a zongi perdre pas les fantômes nangai balé mukola mafuta donc balé mukola mafuta ba conseiller kinga motema nana cecele ebisi et tumbazonga wana ya palais na yo et tout ça biso to bando soutenir allez mukola mafuta motema nana cecele na yo ga conseil donc voilà quoi la pression mbote na kati ya réflexion na parce qu'il y a tout attend on réfléchir wana est-ce que moi doute ezaki te est-ce que là on rozonga na rozalaka ka emeninga na zaki emeli boso et le wana pas il est car on a mutu te ngai na talaki bible. Donc, tellement, il est kaki eza mabena malamu papa limbisa ngai, bo limbisi na ngai, ngai déjà pas nanga. Komi kitsananga déjà père limbisa ngai. Oyo alobaki pa ina ngai apeti nanga zala na on banda boulot na yo. C'est que limbisa kinga. Ngai pa ina ngai problème ezate. Donc na yakipe à l'axinga amour la bandi boulot abi va limiter presser de la gloire aussi. Voilà et ngana saela ki bible na ye na sengi papa pesi accès na bandi pe boulot donc voilà mais ngai o nyoso ya sima déjà naza libéré et tout ça voilà. Il y a une concurrence à tout l'heure au Kenya qui avait to kota lisula diwana oya ko kuta baritinzele ba jupe en plaire il y a bless créateur il y a qui ba robot concurrence ou on a quelque part là aux ongi répétition liboso tellement animateur ba comme belé est-ce qu'il a s'imposer les sous na rozala sous kunzardo wana et les cas pe na tête so banga ngobete te le kangate parce que ngata on a dit je tête na kutai ba guerrier na kutaki ba guerrier ba bandaki bazalaki ngata on a ya na kuta ba animateur au moment ngapeta on a yé na s'imposaki après na yambi lisusu pe ba guerrier donc na bangate nga na yamba Bercy na yamba Perit na yamba Golbert masa na nga azana wenge Kasavu ne tombera jamais biso ba na KV donc et tout ça et na yamba bango pe ngai place ba guerrier ne baza na sepelaka loko na kuti ba guerrier ba yorobo baza ba tubidi baza ba blaise bazali na yebi ke to bosser oka na bosana yete zaka blaise na tubidi na yorobo mais risi de na bosana ye donc logo ya olekela ngai ezati bango pe ba yebi ke wana mona ekolo pale ba yebi susu azas Africa si muta sala nzela ya succès ya ba créa donc Africa azape suna ba ana répertoire ebele awa donc en parlant de répertoire wana batuni so balanda biso po ba senga ki vraiment ba senyo moi mi to vraiment biloko wana nyonso to yura ba itebe moi mbangu to vraiment biloko wana eloko ezosala bango babunda kibombanda biso boka tokanga te tala babunde mpo nazwa ye eloko esali bango basona ye kibombanda na ye mobali na ye alukela ye abundaka ntango nyonso eyaya kibombanda yoyoyo kibombanda yoyoyo lala wana pava mama Jésus de nia salela ngobo yo alela ngobo ya papa melela lelango alela ngobo e mwane no betongobo siki koko donc mambo ba qui est belé parce que toko bazali awa osabo s'abonner massivement bino pe bozala vraiment parce que toko ba abonner pe bozala massivement na kati ya mi de télévision on a les passés les gars surtout s'attendre na nini bozongi faire rigoler bozaki na studio bozo préparer album international bozo préparer album na so harmonie bozo préparer pe l'album c'est quoi il y a clan wenge nyonso tous il nini na album nyonso wana tous attendre nini na général et tout non bah tout déjà bah yebi que bon ça a décidé bah yebi que nga raté donc ba plaisali
le logo mo bene ko na répétition soubelaye. Nanga on a tchango la moestre na net mais habité non ne bimite na soubelaye. Ba ser wana nyonso na soubela. Ya wana. Ngai na soubelaye. Donc ba biloko bene zali. Bato babongama obi ke ba cri musu bo ba déranger pe bato na banda ko. Te déranger bato te. Boko suba ko suba bêtise. To ya ba kutu bato ba ozam bato. Bato bazali moye na ko pisse wapi. Na lingala ti. Na lingala ezani. Ya o tebe yo congolais mo na kaveli suzu soubelaye. Ser wana soubele ba fiero sa na soubela. Na soubelaye tango memanga na bomwana ngai. Papa batu bolanda cri au bolanda non ba mona ke message eza pena message eza pena message ngana dana ba message te oyo non mais naza artiste funa ça les loko moko boye et bato ba boule ngondegeze loko moko boye po net eza moi genre mais bamoni yango normal net eloko ezosala bango babunda na banda ibo après bayo comprendre ke babundaki mpona nini mpona zuwa oyo mobali na ya lukela ye donc ngai naboka toujours bacri oyo ezalaka na message donc mais voilà. Merci beaucoup à vous, c'était Général Etumba Kunzardo, mon invité principal d'aujourd'hui. Je tiens à saluer Priska Baounda, la taille de taille, na Peshimbo Tebishika, Zali, na Bosanité, la prêtresse Kanga, na New York, na Peshimbo Tebishiko, Zali. Bah, générique bimé belé, na 2020, bah, générique bimé belé. Animateur, ni vraiment captivé. Le Van Vabundo, yo qui bon, ah, ya captivé. Générique, non, bimé tiré à bien filé au bima le téléphone et bima je na innocence bima ça awa je ne va captiver na ba générer non mais net côté bien filé ça générique té donc yé mon gars le bagi les générique donc animateur ba boa gité le bagi oui na yoga ki le bagi et on est à généralité donc côté innocent déjà bêta déjà bien un message na EP ça bien et tout ça et à l'autre téléphone ndenge tourner la question oui bah ya va bosser bien na captivé dans le téléphone on voit qu'il y a ba qui bien na captivé et ba travailler na bon bien mais boussole. Ça va, merci. Directement, tout dans la rubrique émission, on a rubrique la pêche boussole. Bon, arrivé à Abino, on a vous allez qu'on soit Sonakin. Tout ça, on a rubrique mon émission, on attend un artiste et musicien. On a un animateur, on attend un animateur, yo au côté sur 10. C'est comme dans le prof. La première soin, tous les bandes retour. Au moins, on est rubrique on a autant animateur yo côté on sur 10 à cause de combien artistiquement rubrique on a bon artistiquement à cause de combien sur 10 on a autant x yo sur 10 sur 10 à cause de 10 sur 10 à cause de 1 général t'as son ami sous général t'as général Jamaïque sur 10 Jamaïque. Na générique ou bien na boaka na animation sur ça. Photo nanga moni ko boaka ko za no na voix bien mais on ngolo obini sate. Siko soki bongonde soki pona ko boaka. Et photo nanga na générique oyo au côté combien. Voilà. Bah tout que non bon na générique ya maison mère on Jamaïque na boaki là qui au côté combien. Si combien sur 10. Général Etumba animateur. Bon c'est là à Kenaï bien Jamaïque à Kenaï bien mais sur 10 babokana nani na Golbert sur 10 il y a eu hein il y a ngate na nenga bandaki ti ndenge ayaki ndenge non ya ana 5 Jamaïque 5 sur 10 Golbert sur 10 Azana sur 10 Azana 6 5 Chomi
Chomina babimisité. Quand babimisa wana ba kro aboka wana. On a kala déjà. Wan to côté on to sangisi ba ko sangisi nyonso na ye. Sur 10 à Rosa combien? Na sangisi nyonso na ye. Sur 10 chemin Rosa combien? Sur 10, on a 6. 3 jours. 3 jours. Na nyonso, na pesage. Na pesage, on a 6-5. 6 sur 5. Blaise créateur. Blaise créateur sur 10. Na nyonso na yeto zui ba Lacoste. Nyonso Blaise créateur sur 10 euros check comme 6-5. Tout ça rapport à Congo. Tu sais c'est sur rubrique sur le prof. Tu as posé à Congo. Nous t'as l'animateur non sur Congo. Nous voyons animateur. Tu as 5 euros 6 abonnés sur Adam. Tu as 5 ba misi suana ba. Et là on a yandé ngwana. Parce que nous t'as l'animateur non sur Congo. Et t'as général et Tumba. Animateur nous volo ba ya fouteur ay bo boire. Nous avons un animateur sur Congo. Et tu es général, tu vas péter nous. Tu as un animateur sur Congo. Fouteur. Il faut que fouteur un animateur dans les chèques de la RDC. C'est un moulongo. Il y a des fouteurs qui sont des animateurs qui sont fouteurs. Bon, moi, je suis un peu de chance de Jamaïque, mais est-ce qu'on a des fouteurs fouteur na biso tant que général mbolo mbolo Yorobo Yorobo ndé les chèques ndenge bon ba doyo kanzande ndenge o mo na lobi makemba vous avez réponse à fouteur pour toi qui ne va pas azate. Merci beaucoup à vous tous qui me suivent. Ba masaka nde ba bosser ba on appelle si bango ba 6-5 ba 5 ba nini boé ba bosser ba suka wana te po na okoma na 10 nde biso to koma boé yo mo 10 ba c'est le ba confirmation déjà boyo boya onde tout on a moi qui tout on a moi yo 10 mais obi ke ba pesa l'autre là prend ça nan Blaise nous a capitaine abino nani Bercy moi na mtaza capitaine abino kasi mta créer ngongati source ya capitona créer ngo poezala na génération na biso pena mutu aye na bakombo ya ko changer apesi général nde batutu bakomi kolanda na époque na génération na biso ezangati ngam na yaka ba obenga nga général banimateur musu ba obenga bango ka neti Bercy ba obenga Bercy ba obenga Bercy mwana pour comme capitaine il faut nga général nazala ngane munda yati omona banimateur ba mibota bakombo ebele tangela nga kala bakombo banimateur nekalo ngai boye zalaka tangati on a posé la question de répondre que Zénith nga na yaka déjà na ba makambu wana na ba siki koko tango Bercy aye ngai na sele to bana coopérer bien na Bill peut to coopérer bien mais sele yo aleka na émission nga na fula re pas fula nga yesigo ayaki ba obenga nga de général na jet après na ganga général aye pas lobi oh nga pe fo capitaine bat balbi oh yo capitaine ndeni général ala seke yo za na sena maman habité na komi capitaine ya jogo ya bal yesko akei na mambo bal idéologie bat baye ba te sikoyo lo nga pe na sele to za même moral na bil pe onga na lia mbonga bil banimateur ebele ne bazala ona ya ona lobanga bachanga 10 sur 10 o bil ya longola na mbongo akata bi yo va danger abisi kunzardo yo za danger c'est le route na lia mbongo na juna mombafu na antenne to salaka émission moko boye bon une question est-ce que Dio na bino na balle le to mona ba Dio ba Cristiano na ba belle ba benze est-ce que les lots de la musique ils a parmi ba Dio et ça là vraiment to yebi ba bil parce que Dio ya yo na longola pena question na est-ce que question Dio na bino na pe manka to mo vana pe e mankenga tendeni imanganga fort masa benenga zane manka ke fort donc
badio oyo esalama biso ka bato sukisa yango biso towana bangolu moko boye omoni te ke après ngai na Bercy moto aleka biso aza te na génération na biso tanga animateur waleki ngai na Bercy aza te sur le mbongo ezami mabo moi générique yo na ye baya na producteur ya na yebisi yo mabe bato balongola guya moi souci ya sele yo na bill po ezalaka ekokotana na Tutu Kaluchi mboshi na somono oki badio sele yo bill Kunzardo Bercy esi la pe wana bakontaka suma mwango te est-ce attendre suna dio ni na jende ngozongi tous attendre nini yo place créateur yo rit yo nazo tepo likolo boka kana se ndenga na zawa jamais na olinga batikela nga rit nzele na générique rit pas olinga ngate kolinga na sens ya bien po to likolo Blaise P mais ngai bateau na olinga na bwaka na bango net na générique ngasala na nga mungala na ouvert tubidi ou bien yorobo presa ça elanga choix mais nga mo pe na choix na nga soit nous nga mo pe na choix na bicho na nga eza clair na otanga ngo na TVT mais na lobela ngo presse non kotisa baboka nakoboka na deuxième fois mibale te mpo naboka nga na moko wana sikoyo na choix mpe na nga ngana otangaka bakombo so bisono eza ye sono yango wana oningisi mutu okiti na otanga na nga na TVT et bien voilà vraiment bien tubidi aboka bien sikoyo na entre bango mbalé. Voilà, nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Vous comprenez vraiment, c'est l'ambiance de l'émission. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement. Sur la chaîne de on a ça l'émission dans les émissions. La désannoncé l'émission. Nous posons la question sous Kanga, qui l'a au micro, il répondre aux questions après au CPL si fan de nos comprendre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est votre humble serviteur Dan Mosengo qui était à la présentation. On dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'était Dan Mosengo à la présentation. Cette équipe, c'est Dan Mosengo à la présentation. Gloire Kiamouni à la caméra ainsi que Benny Mafout à la montage de cette émission. Je vous demande directement de vous abonner massivement sur MID Télévision. Monsieur Zarande, la dernière question, la dernière question, vraiment la dernière question, invité Nabiso à se refroidir car pour azongi Libiso. Question aux aboués. Ma question, c'est la Mutumbote. Non, c'est un peu la mutumbo. So pesika mutana mbote après au bois qui nomba mabanga na ba dédicace no ba crinonios. Au pese biso Robi de Mundi Bombote. Oh, Obi avant que tu loba au sexinga fort. Nani? Au pese biso Robi no Mundi Bombote. Tu sais ngo pese la biso mbote. Mundi bu mbote. Siko eloko ezosala bango babunda lala wana pavuma ale mukolo mafuta na États-Unis donc Freddy Lionze yoyebi Fabrice Lolema baka rebelle mututu Batotou Balinga général ya mboka plus 243 89 71 29 373 plus 243 89 71 29 373 merci donc Batotou Balinga général Kitoko.